sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mpote lisusu bande konanga, bonne fête ya Pâques, bipai bozwami, et bon dimanche pour na bao bandimela ka fête ité. Biso lelo tolali te parce que église oya Mupanzi Titongo veye Pascal yango tolamu kimisho ya kovimba Masolo na député eza rencontre ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba député Katangé nos collègues basolo linini dans cette émission et bango pe balobini dans ces numéros. Masolo na député bande konangai tokozongela likambu ya lemba yimbu tolobelaki yango tobengaki toyebisaki bino ce que nous avons trouvé et pas ministre des Affaires foncières et pas commandant de la ville et les gouverneurs à Kitakuna. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission? Masolona député, bande konangai, lobi tochela kibino image. Ya visite na biso ya ba site ya SPT, ex-OCPT. Na katiwana, na ko placer un mot sur la démarche et la récupération, il y a biloko ya l'État. Et si toutes les entreprises se lancer dans le même sens pour récupérer biloko ya l'État, mbele l'État kozanga misolote, mbele entreprise ba kozanga et pas ya kozalate. C'est dans cette émission. Je vous ai promis hier que Batuya gouverneur Yao Katanga Jacques Kiabula Katwe, que nous avons eu à citer dans notre analyse en tant que politique, Bayaki pona kosenga droit de réponse na bango, to accordaki bango parce que c'est un droit de réponse. Et nous les avons accordé ça gratuitement. Même pas $1. Oh, bongo, on peut s'attendre transport caméraman dans l'obité. Oh, ataba, va commenter dans l'obité. Vous êtes venu répondre, vous avez répondu. Bon, on a bino, on a beaucoup peut s'attendre, va finir la bisu. C'est dans cette émission. Nakozanga te kolobela, la menace qui nous guette tous. Il y a Rwanda Mboka Mouké avec une démographie élevée, bah qui quand même co-signé na Grande-Bretagne pour que bazwa ba onyo surtout ba kenda kuna ba cha bango Mupanzi aw na ba terroriste na ba tunyo surtout ba cha bango na Rwanda ba ko cha bango wapi alors que bango moko bazo kokate mabele na bango ba ya ko sopane pa na biso. J'attendais plusieurs émissions. J'attendais plusieurs lives, j'attendais plusieurs publications pour que tout Coca-Cola bisonio soko telema pour na kola musabandeko. Mais ce que j'attendais na moni angote, na monika vidéo bazoti de la vidéo ya wakancha so kindengeni. Je n'ai pas besoin de ça. Nazana ngo posate. Nana ngo posate. Nazana ngo posate parce que ce qui est une de que Tchakou kosekate. Nengo zomo na bana basi wana ba piège akabatu sous prétexte que alingi yo. Parce que pona même ye wakancha sala biloko wana, c'est que ye pas la kisaki ye ya ye. Comme wakancha zalaki na makanisi ya kosala ye mabete, ye sikoyo na makanisi ya kosala ye mabe, bolingo il faut ko yeba na mboka oyo na mokili e komi méchant. Qui t'aime et qui ne t'aime pas. Ezama kamuna bango. Wakancha place azali. Ye pa mona ki ya ye mwa shangoa.
Yo kanise zaka pamba boye ali ase filmer azo longola bilamba te bozali kola kisana boye la kabiso buzo bawana te. Ce pays n'évolue pas pour ndenge bozo loka yango bino ndenge bozawa. Mutu nyonso longola kabilamba. Mutu nyonso longola kabilamba. Mais la difficulté c'est que mutuna mutuazo kolongola place ya vandaka place azalaka. Je n'encourage pas Bouzoba. Mais là, eza eloko ya bovandi, c'est ça le monde. Bana mibali bokebaka. Ba mama pe bokebaka. Oyebite nani azolinga yo nani alinye kosala ni. Omoni na Kinshasa awa. Bouzoba wane banda awa na Kisasa. Oui. Ba musicien oyo soki mwana mwasi journaliste azo le kazo supporter azo finga ya ainsi de suite. Azui car moko danger. Apesi mwana moko kaka awa soit ya bandal soit mwana moko ya awa. Apesi ye mutu kawana ya bien a se coiffer bien azui linette azui bilamba ya cher apesi alati a déficit car na ye. Bima lokola mutu apoto kende koleka émission ya fi wana après o linga ye après o filmer ye o memelangai nini na sambwisa ye. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et bah tu vas bandi kokene basi pe balela impressionniste awa. Basi pe balela impressionniste awa. Oyebi place azo utate, oyebi ta azalaka wapi te parce que lati tellement que biso ba villageois ndenge bo finga ka biso kola. Bino musala na bino eza musala ya bilamba. Biso to chaka nini na nini wana te. On est sincère et honnête. Ndenge to zalaka awa. Ali otali mutu auti awa na kenda ta potote. Bakola tisa ye même bilamba ya hiver alati wana yo wana ye. Ah voilà, moi je viens en France alors qu'il y a utika banda là. Aye wana le yo wana invité bosili ces mission azu ba si be changer les côté à maison Schengen. Be changer les mbongo na euro. Ba pesa ki ka 300 euros so ki 400 euros parce que bazana objectif. 300 euros, 400 euros, on est à 20, 10. Ayo wana abimisi ebele pop pop pop. Azu 200 euros à pesio. Azu 50 euros à pesi ba monter ba benja prêtre mikiliste moko aye. Alingi abandi ko inviter est-ce qu'on peut prendre un verre? Vous ici vous êtes réservé biso na poto kuna. Ameni yo pona bozo faire. Bolingana kate bolingani c'est normal ya batu balingana. Eza normal nzambe mtu asala yango. Yango nazotu na nani alongolaka bilamba te. Parce que et comme il okole logo moko boy. Et comme il okole logo moko boy. Akekuna voilà, je t'aime à cette heure. En tout cas, moi j'habite là des côtés de Champs-Élysées, non loin de Georges V. Azoko sayo batindie kaka wana Kisasa. Mutu ka pe ya yete. Mutu soki mutu kezaya yete okomona tapage akosala nango. Mutsoke lambeza ya yete tapaja kosala na olati ezai la mana yo. Yebisanga biso ba village ka ndenge to alia. Ka ndenge to alia. La plupart ya bilamba biso to lataka bakabela ka biso ngai tambwe tilelo même on a lati. Bakabelinga c'est parce que bato on va lati sakanga balinga na loba lobati. Na lobela ka John connexion parce que ya za muté ki mosombi bilamba muto ayebi bilamba. Mais ce qui monte eza elamba kodefa tapage moko akosala na ali bolingani bokeyi kuna yazwi vidéo yozo mona nazwi mobile nanga a uti poto ne na mona tame nanga ngama kambo de na mona ki fi moko na ebani na ye na kutie na ya moko wana c'est quoi mobile nanga ite honorable me vérifier d'abord via mtu wangu. Oko vérifier te. Ya uchi wapi wa uchi poto na oyo elongi oyo. Akokata ka suki asali boye a uchi poto. Alati lamba hiver, c'est tout. Boye bini nezo salate, mokile komi ko bangisa. Mokile komi ko bangisa parce que même moninga na yo zalaka na ye. Tozana culture ya muto atombwa mate.
Voilà pourquoi j'ai dit. Au moins, biloko wan, tala. Tobandi ba série. Boyoka depuis tobanda qui ba série. Tobandi ba série banda quand même moi musique ba série oyo le plus récent Token Mama Mimi. Tozui Eliane. Tozui Peniel Kalambay. Tozui Mami Chibola. Tozui mususu nanya. Zawadi Ayekobima. Nani mususu Ayekobima. Alors, kuna epa ba mama. Toke pa ba na mibali. Denilis yepe azo pétage na ye. Wakanta ye wana bimi. Et yaki kobima mususu o soki c'est parti comme ça. Oui, Mami Chibola bima ki na avec Pascal Moukoun. Nani mususu abima ki. Nani mususu dide ozo rappeler ngati. Donc, e bimi ndengi wana. Ezala libanda, ezala na poto to komi ba zoba. Tozolo kamboka ngo. Mutu asala elamba pona kozipa nzoto. Mutu akomona nzoto na yo kaka oyo bo mona na kanzoto. Et pendant 7 ans, nous sommes menacés à toyebite qu'est-ce qui va nous arriver. Nazo senga bino, mutu na mutu. Ngai en tant que député, je vais jouer mon rôle. Ngai en tant que journaliste, je suis en train de jouer mon rôle et à sensibiliser bino. Yango bozomona, biso buzoba ezate. Mieux vaut encore, batu, mi bale mi satu bala nangai, ceux qui suivent, bino kwa sérieux. Naloba kanabino, uzana, kanali ya kolanda, komi nandeko Eliezer tokokoma. Obeti prrr, na YouTube. Okolanda biloko oyo. O partager biloko ako partager yango. Israël Mutombo, quand il me recevait sur son plateau, après Makambouya ministre Oyo, et mon anaki lokola, Lola nama belé, et Kotoutan. Et on nous a défiés, on nous a insultés. Bakosi, la vérité reste la vérité. Têtu. Quand Israël me reçoit, même avant que Aya Mangaï, il a dit, nous connaissons le parcours de M. Tambo. Laissez Eliezer, Moussa député de Yangwal. Bravo mon frère Eliezer Ntambwe. Moi la kolo le pango. Défendre le pango à Tatanayo. Défendre le pango. Bobeta ministre Bambodi, Abou Porta, Bobete Bambodi, Abou Porta. Ezaki mbongo no utaki nango na ndako teza mbongo ya leta fo balandela yo député landelo komi ko basiko o diaboliser député ministre économie a uti wapi okobetela nga lisolo ministre économie a uti wapi lisolo Eliezer na mboko bato e bien ngo Eliezer place a uti na mosalo asali les risques que le garçon a pris pour devenir député là où il est Eliezer a un parcours à défendre okobisanga ministre économie a uti wapi azaka wapi a uti wapi parcours politique naïe. Est-ce que Toko Yebango, Totier Eliezer de tout ce qu'il a fait, même s'il n'a jamais été politicien, mais le risque qu'il a pris pour ce pays, Totier ministre de l'économie, je ne sais pas, bien la réponse. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas. Naïbi que Moussala on est dans le lobby, boyosiko ba communicateur, ba dialéliste, ba to baza la résidence surveillée na mutu, ba coopérant, et vous pouvez savoir moi chop chop, allez passer à la télé, commencer à répondre. Et Nassi Manango, parce que Israël Mutombo, c'est parmi Batou, je le félicite. Namboka otondi manakate, nena kondi mamoning. Ezaka te wana. Mais quand un monsieur comme ce monsieur là Israël, il vous reconnaît. Je dis voilà. Yangona yaka koye bisabino. Omoni batu bako kabwana na bango, la muka, union sacrée, ainsi de suite. Mais Toyebani Namboka, oh, c'est pas pour rien que mon vieux Martin Fayoulou m'a dit a témoigné sur M. Tambo. Moi, je suis le pango Eliezer Tambo. Asali makambu mingi pour Namboka. Batu oyo toko décorer lobby pour la démocratie. Yamboka oyo kobima otanga ka bakombo ebele bakombo mususu boye ba Eliezer azana kati wana. Ndiko ya moni pasi. Ba beta ye to kene ba marche ba kanga ye ba boma ye ba caméra mais ndeko azalika kana kati ya etumba ya mboka. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, même
Nani, Jésus Beledou, Dou Beledou, que j'ai reçu sur ce plateau. Il a parlé. Il a félicité pour le travail parlementaire aux Osala. Au Monibiso Tozaba journaliste, mais lorsqu'il y a un des nôtres qui sort de l'eau, qui est parlementaire, et à ça parlementaire, tu as facture, il y a batonyoso, comme tu as le poteau, et à tes poses les moutons marchent ensemble, mais ne se vendent pas du même prix. Vous êtes parlementaire, mais au moins, comme on a gravé dans les annales, c'est une première de ma mémoire et un journaliste. Namona, un parlementaire qui initie une question orale avec débat, qui s'est mis, je crois, en une motion de défiance, et un ministre en fonction du gouvernement. Oui, sous d'autres époques, car on Congo, ils allaient qu'il soit révocation à un ministre, même Baliboso, travail parlementaire, on est salama, et Yonde Motozali, ou Mena qui danse, pour tes collègues nayo, près de 499 députés, s'adhérer na Makambo Komaki Nakati à Barekete nayo wana, population isepeli, continuer dans mon salawana Koba Bongo. Nous surtout wana nazotali Sabino. Et quand Israël Moutombo, après Kokoïsa, ministre, il a pris beaucoup de minutes de parler de ce que nous sommes. Je lui dis sincèrement merci. Ce qui est allé ne bandeli, balingali ne ba tout sabiso mitou. Basala biso ki wenge. Je dois féliciter Israël Moutombo parce que après change avec lui. J'ai changé avec lui chez moi à la maison. Nalobine de Konangai. Succès to gosalango sans gosala polémique. Je fais ça sans gosala polémique. Polémique et tout que la bataille polémique. Aujourd'hui Israël azo sala makamuna. Il y a ça lycée na ya munene, il est là, il engage presque plus de 30 personnes ainsi de suite. Tondi Malaka. Et pendant 7 ans, ngai soki nazolo banabino bolanda kase qui est sérieux et sikawan ko partager lenga buzo bate. Chaque 22 heures. Boyebi comment ça me dérange, ce qui est comme un moto. Dès que les heures, le bacali sute, j'en ai vu. Tata mobimba l'obita motoge, ma visite na poste. Dès que les heures, tout le monde a caillé sute, donc le bacali sute pour ma cambo boni. Papa, yo tango kendaka makambo kwiti wana, il y a les gens qui suivent. Chaque jour à 22 heures, je suis à la télé. Même si je suis malade, je fais semblant, je me mets là. Les lois Rwanda ba ko signé, na lobi na bino bande konangai. To lukandenge nini ya kosala. Mutuna mutu, c'est le moment ya que mutuna mutu a utilisé connaissance naie, relation naie, ba moyen nécessaire pour que toi empêcher le danger qu'on veut placer. Sinon ça sera tard. Je suis en train de faire appel. Na bande ko oyo ngai na yebi que les groupes armés et botama ba mai mai et botama pour na côté les mela les envahisseurs les dangers là. Ce qui va se passer, il y a élément oyo. Alors que le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, le Royaume-Uni fait une annonce choc. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celles arrivées illégalement, depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Selon Boris Johnson, ce petit pays d'Afrique de l'Est pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un nouveau partenariat conjoint en matière de migration. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, le Royaume-Uni fait un investissement substantiel dans le développement économique du Rwanda. Ceux qui s'y installent recevront le soutien, y compris jusqu'à 5 ans de formation, d'un logement et de soins de santé. Londres financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Sont concernés tous les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils viennent dans le monde, ou presque. Pour des raisons de sécurité, nous préférons ne pas recevoir les personnes de pays voisins, comme la RDC, le Burundi, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du Rwanda leur nouvelle patrie, un retour dans leur pays d'origine sera facilité. La date de mise en application de l'accord n'a pas été communiquée. Impossible pour le moment de savoir combien de migrants seront redirigés vers le Rwanda. Tandis que le gouvernement britannique présente la mesure comme un moyen efficace de lutte contre les passeurs, opposition et associations de défense des droits de l'homme dénoncent un projet inapplicable et inhumain.
L'ONU a exprimé son inquiétude et affirme que le processus est illégal. Les affaires étrangères Yambo Cannabis ne pouvaient pas se taire. L'État congolais ne pouvait pas se taire parce que c'est une menace. Et il fallait aussi qu'on déclenche le mécanisme et la diplomatie pour y arriver. Mais pendant ce temps, les gens en train de piéger. Nalobaki Nabino, après qu'il y a Jean-Marie Kalumba, tala ba piège. Posa awa babo mangai. Okomona kama mto ebite. Ne kwa Eliezer, na linyina kutana, olinyo kutana nga pwani. Loba na chombo papa. Mama loba na chombo, tosuki wana na chombo. Botika biloko wana na linyina kutana, dayana boy. Mikolo na boy na ngai. Soki tu interpellé. Oh, ba Libanais ba financer ba. Soki tu interpellé te. Député Mobimba lobaka kalibanda. Na lobaka libanda na lobaka nakati. Bande konangai, notre pays est en danger. Pour le moment, ils ont couleur te. O la Mukate, o Union Sacrée, o FCCT. Non. Eza moment ya eloko wanate. Eza moment ya Tomitali, totali notre patrie. Tobo sana, ba couleur politique. Il est important de le faire. Na lignina lobela bande konanga dossier mususu. Parce que pendant ce temps, il y a côté la danger, les gens se déchirent. Toujours talesko makambu ya Katanga. Katangé. Les chefs de l'État reçus le député Katangé. Plus de 40. Il y a Grand Katanga. Pour Nakotala, qu'est-ce qui se passe au Katanga? Je vous mets l'élément commenté et aussi nous allons analyser avec vous. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux et élus de 4 provinces de l'ex-Katanga. Conduits par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ce représentant du peuple ont eu un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui divergent les opinions de Kassaïens et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kasaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kasaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Voilà. Ce qui botieli toi malam. Bolandi commentaire. Mais ce qui bolandi maloba, il y a des collègues nabiso là-dessus. À lobby boy. À lobby, toyaki comment na mokonjamboka. Po boye ya bakasayen na Katanga. Eza boye ya malamu te. Po ba oyo ba votaki biso nos électeurs. Na lingi boyo kanga malamu. Ba oyo ba votaki biso bazomona ngolo ko la menace. Pamba te. Bandeko o bazo utaka sai balingi ko s'intégrer te. C'est ce qu'il a dit. Journaliste aye ko lobawana ke chef de l'état sengi bango babo mamoto pona en attendant que yemo kwa kitaku. Alobi parce que bakasayen balingi ko s'intégrer te.
Siko, Ozui Maloba, nous réfléchissons. Ozui Maloba, il y a un collègue Nabiso Dominique Mounongo qui a dit qu'il y a un problème de coutume. Biso tolia kambisite tolia kamboate mais mboza la kamoninga na biso zomon. Donc ko s'intégrer za kolobanini. Ko zwa culture ya bisika bino bozo ya bozo koma. Ils ont dit la même chose. Ce qui Ozui Maloba, il y a Dominique Mounongo, notre collègue. Na oyo ba collègue ba ke koloba et pas chef de l'État tango ba bimi ba lobby yango devant le bureau du chef de l'État. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est un Walinia Lobanine. Je vais réfléchir tout de suite avant que Natia Labino droit de réponse. Il y a gouverneur Jacques Kaboula Katou. Voilà ce que je pense pour ce qui concerne les Katanga. J'ai commencé à crier avant qu'on en arrive là. Tellement que découragé. Je resterai en train de vous regarder. Naza montute bako isaka. Ma finga na mesana, menace na mesana, je défendrai ce pays et je marquerai mon passage sur la terre des hommes. Même le jour que je mourrai, je dirai gloire à Dieu. J'ai eu à accomplir ma mission sur la terre des hommes. Et pour mon pays et pour notre peuple. Je le dirai. Gana démagogue est un. Voici ce que je pense. Quand j'ai commencé à dire que les Kasaï se meurent, bande konanga et tout sauver Kasaï, les Kasaï se meurent, j'ai insisté, j'ai fait plusieurs émissions. Tout ce que les gens ont trouvé, bah on va la présidence, bah on capacité, bah on capacité, et ça a financé bah tout bah finga kanga. Même dans le rang de l'UDPS. Même dans le rang de l'UDPS. Les gens m'ont insulté. Oh, Moutouakatombi, Azo Salaboy. Les lots Boloba. Je l'ai dit, les Kasaï se meurent. Je vis Batou Kolongo la Batol. Côté Katol, Yanda Kouyazovan. Je vis Batou côté Kaba Brick. Je vis Batou côté Kaba Porte. Tokenda, Maloumantonde. Oh, Tokenda ko filmer. Et ça, Biloko, Yandengo, Ana Batou Wazotek. Moutouazana Posa Bilowa Olia. Nzal. Et quand le chef de l'État est descendu, message Moko. Félix Wetu. Chilombu Wetu. Nzala Tatouani. Ça, c'était partout. Ceux qui balongo kuna, comme ils ne pouvaient pas s'attaquer au chef de l'État, Boma député, tika policier, bas député mbivi, alors qu'en réalité, c'est le contraire. J'ai toujours pensé à quelque chose. Les enfants d'Israël partout ba kotiza kambongo pour la patrie naba. Mais bino ba kasayen en général, bino baluba en particulier, qu'est-ce que vous faites? Au Vanina Kinshasa, au Tongi Villa, au Latifest, Bazo Bengayo, Mopao, mais là-bas, rien du tout. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que Moulendambo a tongé Panabamote. Tika Loguta, il faut respecter ce monsieur-là. Moulendambo a tonga Villa Yamakasi, Bayako détruire, et pas Bandekonae Basongo, à l'entrée de l'AFDEL. Moulendambo a construit monsieur. Et ceux qui ont commis pas Basongo, le Makambozo, le Bawana Bako, Bambayo Mabanga. Et vous devez vous renseigner avant de dire quelque chose. Et nous nous sommes dit, ceux qui battent sont occupés de la fonction. Ba o ba zwambongo ba yembe pas ba musicien. Wana ba yemba kaye pas JB, wana wera bwaka kaye, wana kofia bwaka kaye. Et pas na bino anyanya wanyanya o ba lobe pa nangai. Anyanya wanyanya. Otonganda kute yango lingaka ko kende kuna te parce que ozomi tu no ko vandela wapi. Hotel ya chiku ya wana tongela bino boke na kokota ka nyongo bikolo nyonso. Mcha atonga métropole. Silva Mabanga zana Sun City. Ezana collègue nanga moko tozana ye, azana Equinox, voilà. Kabe azana hôtel. Mais vous restez là ba mon pao ba fonction bozoa. Botonga Kasai, bo pesa vina Kasai. Mais non, ce qui m'a étonné parmi les députés katangais, j'ai vu mon collègue Liken Kassongo qui voulait me faire croire que non, est-ce que Moussala conseiller Zaya Koton? Mais vous êtes allé là-bas comment? Vous vous sentez maintenant menacé? Comment les Kassaïens ne veulent pas s'intégrer? Bazo menacé ba électeur Nabin.
C'est comme si au Katanga, il n'y a pas eu les Kassaïens qui vous ont voté. À ce que je sache, Batouba Vanda Kamalamu na Bakassaïen, Bakassaïen o Bazakana Katanga Bavotaba. Heureusement que Bavoa peut mon anagate que oui, Isaiah Katanga ou Isaiah Kassaïen. Nos électeurs. Il y a les Kassaïens qui sont nés grandis là-bas au Katanga. Qui sont vos électeurs, messieurs? Bobalana Tobalana. Nos électeurs se sont sentis menacés parce qu'il n'y a pas eu d'intégration. Maintenant, quand j'ai commencé à faire ce que vous appelez des bruits, Nazolo Belabino, les Kassai se meurent. Kassai Zokoufa. Les gens, au lieu de prendre l'argent, allaient faire quelque chose, une petite activité. J'ai implanté une grande radio dans la cabine de chef lié à la province de la Lomami. J'ai dit une grande radio qui n'est pas la moindre par rapport aux radios qui sont ici à Kinshasa. J'ai implanté là-bas. Je ne suis pas élu de cabine, c'est ça. J'ai appelé les gouverneurs à inaugurer Yam. Sans un likuta Yamutu. Oh, on gère au financement. Non, je l'ai fait moi-même. Là, c'est chez moi. J'ai construit là-bas. Une grande radio. Mais c'est un bolobaka, oui. Je commence par prêcher par l'exemple. Ça désenclavé parce que, et puis si batou parole, les gens qui n'avaient pas droit à la parole. Aujourd'hui, population naloba na bango, bapime la bino lotiliki, bapime la bino nzela, bapime la mais na pe sabino maloba, ta mususu batou bakoyo kabi. Voilà. La plus belle femme du monde ne sait donner que ce qu'elle a. Je vais parler du Kasaï. Voici ma proposition. La descente du chef de l'État au Katanga. Akende kokuta na kosolola na batu, eza solution te. Si ça ne dépendait que de moi. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo pesa conseil na télévision, lokola. Baoba mona kayo bazakuna, les tout puissants bazakuna. Baloba na biso to komona, on va voir comment Eliezer va rencontrer le chef de l'État. Natike la binoye. Natike la binoye. Nakoyate. Natike la binoye. Bovan. Voici ma proposition. Excellence, Monsieur le Président de la République. Kokende na katanga te makambuya ko sololana banota. S'il y a peut-être une discussion qui doit se faire. Zobandeko bakatange o balobaka ke bango baza fort bakende. Le Premier ministre okotinda Dirkab, okotinda Dani Banza, okotinda bandeko nyonso tuwana o bazalia. Otindi bango bakeba sololi. Ngai Tambo, je suis contre votre descente, Monsieur le Président de la République. Pona biloko wana, oko kita makambo mususu. Ya okende kutana na population katangese bozo solola. Eno makambo oyo ya conflit, oyo ezomona na tension ezomata. Kuna ya o baluba bayebele, bakasayen bayebele, bakosilisa moteke na biso. Wana, en tout cas, moi je ne conseille pas. Ba conseiller chef de l'État, moi je ne suis pas parmi. Ba o ba peso conseil. OK. Mais je ne pense pas que votre passage changera quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes, M. Tambo? Je propose, quand je critique, que j'ai toujours proposé. La première proposition. Nzalande mtozo kimi sabatu na Kasai. Soki tolobi ke toka tabilanga tolona. Est-ce que kobota lelo pona et jugile au exode et stopper elan wana te. Voici ce que je propose. Autant Kalumba yebisaka yo aye koloba na conseil de ministre que pour na stabiliser ba prix tozwa 20 millions na caisse ya l'état tokende kosomba mbisi na Namibie. Autant M. Tambo a proposé tobi misaka ka 20 millions de dollars ndenge ba misaki wana basombi semuli basombi makayabu basombi ba mbisi mususu to tchaye yango na ba conteneur na d'abord na cargo parce que ça doit être plus vite. Tous les cargos ici, bafrete ba cargo, basali ba cantine, bazo kende ko kabate. Bazo tia ba cantine pona koteka na moins cher. Et kitina Mbujimai, et kitina Kananga. À partir de Mbujimai, Kananga, et bandi ko kende bisika mususu. Et kitina Chikap.
botie ba cantine pona koteka ko kabela batute koteka na prix oyo ya malamu ya mutu nyonso akozwa botie ba cantine en attendant mutu akoloba biloko akolia ekosila. Il faut faire ça, c'est ça aussi l'État. L'État ne faut pas tout kaka bayibi. Ça c'est une population qui est en train de mourir. Mais en attendant, Excellence Monsieur le Président de la République, M. Tambo propose ceci. Ou instruire pour que Nzela ya Kalambambuji et Fongwama, frontière na Angola, frontière na Kamako, et Nzela ya Kamako, na Kalambambuji, équilibré Kasumbalesa, tous à la frontière d'un côté et de l'autre côté. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le villageois Tambo propose, n'est-ce pas proposé à Kayo, Azalaki minorisé. Au saut des moutons à l'obité, tout ça la route d'un contournement. Et ça, autoroute, il y a Liboso. Liban, Nandi, Brasserie, qui monte à gare avec exit et qu'on résoudre le problème. On ne peut pas voir une seule route et autres dans l'aéroport. Les leçons qui va bouki, pont, Oyanjili, c'est tout. De manière stratégique, on pouvait voir ça. Nambongo autodépensé à ceux des moutons. Et c'est la même chose que je propose. Au Pessi Bango, 6 mois na lignina ya Kenzela ya Kalamambouji Fongwami. C'est possible, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est possible. Et frontière Moussousso Kozalakuna. Balouba na mentalité na bango balingi ko s'intégrer. Ba Kozalakuna na mentalité na bango. Ba Kozala na frontière O1. Ça va équilibrer biloko ezo côté la boy. Carburant ezo côté, biloko akolia ezo côté. Lokola nanu biso moko na to produire te eloko akomema Liban. Likanisi à M. Tam. Mais entre-temps, il faut qu'il y ait une bonne politique d'agriculture. Bazo kata bilanga, nangandajika, bakati batindi, ba bilanga penza ya bilanga ko, à perte de vue. Un non bilanga, oyo, ndenge kamwa eloko basala na nkwadi, esuki wana, ekolie sabatu combien? Basali sali ango, kanya makase seza la mon côté. Basali bilanga na kabinda kuna bespace ezali na lubao na kizengwa, batindi ba tracteur. L'État zo sali ça pour que bato ba vivre. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de mouvement. Mais pour stopper actuellement là, ba fongola ba cantine populaire. Batinda biloko na cargo misusu zoya na ba train misusu, tant misusu zoya na ba camion. Cantine populaire, c'est là que l'argent de l'État devrait jouer son rôle. Le ministre de la Finance, Nicolas Kazaj, Moulouba, maintenant bozo mona bande konabino. Biloko oyo, nde biloko boko kati ko proposer chef de l'État. Bo futa makapo na yango, biloko yango yango. Biloko yango yango. Les idées à M. Tambo. Ceux qui n'ont pas mabé au azana makanisi ya malamu abakis. Mais moi je pense que ce qui a motivé ya que toke ne kosomba mbisi na Namibie pour le moment c'est moule kaka na makayap. C'est moule kaka na makayap. Cantine populaire, ça va stabiliser la situation. On prend le droit de réponse. Il y a le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Et d'abord, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit. Naebisa Kibino que beaucoup de droit de réponse. Il y a de la part, il y a gouverneur, il y a Okatanga, le gouverneur Kiaboula Katwe, Oyo Totangaki, na banalise nabiso par rapport à ce qui s'est passé au Katanga certainement. Na makambu ya ba une affaire que tomonaki bandeko belé na Oyo Bimaki, j'ai fait une analyse. Et cette analyse, et ce que j'ai dit, je vous propose de suivre avant que madame ne puisse répondre parce qu'elle est venue pour ça. Suivez-moi ça. Mais pendant ce temps, on a que les effigies à chef de l'État, Bazaliko Toumba. On envoie le message quelque part. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir. Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Parce que lui n'a pris aucune décision quant à ça. Oya Mekati Kokanga, Kokanga siège, c'était Kiaboula. Un Katangé, un Moussanga. Kitungwa, Aza Muemba. Kiaboula, Moussanga.
Mais tant aux autres là, même le travail que fait le gouverneur il y a au Katanga, Azo Sunga chef de l'État nanini, total anaka, totika ba flatterie, totika makamuya, soki kaka boy obani ko kumisa te, tokende en toute objectivité. Et je vais placer les mots ici. Moi je ne me lance pas dans des émotions. Mais na lingibo prétenga oreille bien. Le chef de l'État a manifesté la bonne volonté de tout donner au Katangais. Oui, tout donner, je vais le démontrer. Dans le la présidence, la majorité, et ça Balouba Yakasai, oui. Mais je vais faire une autre analyse, vous comprendre. Le chef de l'État a tout donné au Katangais. Félix était Moutoua Kabola Katanga. L'émiettement à Katanga, c'est Joseph Kabila. Yende Moutou a émietté les Katanga. Wana toyoka ki bino koloba mabete. Lelo bozu conflit na bino ya parti, kekolat sango Félix bozo tumba. Toyebi wapi bozo kende. La raison est ailleurs. Comment est-il possible na Katanga? Banazem Oyaza Libanais Bozon dit que Yaza Katangé, Aza Congolais. Mais les Kassaïens Aza Katiko vivre na Katanga te. La raison est ailleurs. Na Kotanga autant de personnes na Katanga qui n'ont rien à voir avec les Congo. Mais Baya Kozwa quand même nationalité. Mais bon dimi bang. Mais pour les Kassaïens, pour vous, et nous connaissons le double jeu qui s'est fait. C'est le gouverneur Katangé, Jacques Kaboula Katwe, qui prend une décision, je ne sais pas, il y a Kokanga siège, il y a une affaire, un parti à majorité, il y a Katangé. Oyo, Kitungwa qui était ministre provincial, Azalikuna. Nabana Yatung. Et quand on prend cette lettre, qui n'est pas venu de Félix, Félix n'a pas placé un Kassaïen, son frère. Entre les Katangais et Bozali. Bozali marche. Nous avons compris le vrai destinataire du message. Tomoni Sika mon côté, Bino Kotumba, photo ya Kaboula. Ce sont les effigies du chef de l'État. Yango zomo na Kassaïen wazo salaka analyse sous émotion, ngai nazo kamwa bino. Vous ne prenez même pas le temps de réfléchir, d'analyser pour nakoya kopé sa makambo. Le chef a tout donné au Katanga. Le directeur de cabinet, Katangé, Gila Nyembo. Le premier ministre, Sama Lukonde, Katangé, proposé par qui? Un autre homme fort qui nous a promis ciel et terre, Dani Banza. Tangu makamwane zo salema, Dani Banza est à Lubumbashi. Si le leadership ango bolaka ki chef de l'État, ya Katanga Bozanango. Incapable de stabiliser la situation et de maîtriser ce qui arrive maintenant. Les leçons qui te lobby ba homme fort ya régime ya Félix. Ezabiso batambweta. Biso tozo tala makamwango lokola mbishi aquarium. Et le leadership et tout ce que vous avez promis au président. Ça m'étonne, bao bazana présidence, bazo nimbaka, tous les services bazo nimba, bazo zela ceux qui me s'étamou à lobby, ba financer pour que ba finga kabiso. Le message est clair. Je suis en train de soupçonner une complicité pour se venger contre les chefs de l'État et les Kassaïens. C'est lui qui a pris la décision, il est gouverneur, Katangé, Jacques Kaboula. Est-ce que vous pouvez me dire concrètement, dans la prestation du gouverneur Yao Katanga, Jacques Kaboula, Nini Azali ko apporter les chefs de l'État pour que Katangé va se pelana chef de l'État? Boyeb Sangay, Nini Azosala. Nini Azosala. À part Nenge Bozawa na muto akeya $800 ou à $200, ainsi de suite. Moi, si je ne parle pas, je connais les Katanga Ngaitam. Il n'y a pas le plus Katangé que moi là-bas, muto akolo bananga azate. Bazo sagana batu, bazo sagana bam. Ezaba bisote.
oko betanga katanga ninte peut-être kingana yebi katanga koleka yo nini le gouverneur ya o katanga zo sala pona kosunga que chef de l'état réussir mandat na ye ba katange ba sepela na ye. Je vais poser la même question pour Sama. Nini le premier ministre qui est Katangé Sama Lukonde azo sala pour que ses frères badèrent la vision du chef de l'état sans flatterie. Et qu'est-ce qui arrive au Katanga là-bas? Maintenant, Dominique fait une sortie. Il y a eu les petites vidéos qui ont commencé. Ngai j'ai anticipé na bandaki. Na lobi bande konangai. Tobongi sakasai. Parce que quelque chose risque d'arriver là où nos frères sont en train de se rendre. J'ai été traité de tous les mots. Tellement que les gens ne voient que là. Et les gens pensent que tout le monde va être choriste. Ngana kokota chorale ya mutute. Ils bloquent qui ils veulent. Et aujourd'hui, les Katanga, qui n'a pas émietté par Félix Antoine Tshisekedi, Azu primature à Pessibino, Azu direction à cabinet Naye à Pessibino. Basala Kandenge Nini. On peut compter le plan. Nakoba Nakotanga, Kotanga, c'est que les Katanga a bénéficié depuis que Félix Antoine Tshisekedi est là. Et qu'est-ce que nous gagnons? Ce qui est à SNCC, c'est membre de l'IDPS, encore un autre Katangé. Qu'est-ce que le leader Katangé apporte au chef de l'État? Bande Konangai, je suis en train de réfléchir à haute voix. Il ne faut pas que tous à la surprise, qu'il y a des réunions nocturnes, Bazo Salaka, peut-être pour se venger contre quelque chose que nous ne connaissons pas. Le Lotosa, le 7 avril 2022, M. Tambou a dit, et ça reste là. Il ne faut pas tous à la surprise, parce qu'il se pourrait qu'il y a des réunions nocturnes, système Yaketola, Lissabango, nous savons ce que nous voulons avoir. Oui. J'ai dit, Nalobi Angolelo. Eh bien voilà. Sur base, il y a ma déclaration. Je pense que madame est plus à l'aise en français qu'en lingala. Je vais l'accorder moi-même. Je vais faire un petit commentaire. Peut-être j'ai introduit en français. Mais je vais revenir pour faire la synthèse de ce qu'elle aura dit en lingala. Eza koloba que na pesa kibino promesse ya koloba que gouverneur Kiabula Kato ya Okatanga o na uti kotanga ndenge na sali analyse par rapport à l'événement ba estimer que onga na lobby malamu te yango na zali na plateau o na conseillère en communication na ye o na kotu na soki onga na koloba ya solo et après ye a copé sa réponse na oyo to uti koloba sur le gouverneur. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Eliezer, honorable député national. Merci beaucoup, madame. Vous vous appelez comment? J'aimerais que vous puissiez vous représenter. J'ai parlé d'une conseillère en communication du gouverneur du Haut-Katanga. Vous appelez comment? Est-ce que vous l'êtes réellement ou vous ne l'êtes pas? Voilà. Affirmatif, moi c'est Consolate Kanja. Je suis conseillère en communication du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Merci. Je venais de mettre l'extrait. C'est cet extrait-là qui vous a énervé. Voilà, merci honorable, je suis sur votre plateau, je vous en remercie. Je suis là pour apporter ma version des faits par rapport aux propos diffamatoires que vous avez tenus sur la personne du gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Je m'en vais circonscrire. Nous sommes dans un contexte de crise, de tension à Lubumbashi où les militants de l'UNAFEC se soulèvent contre ce qu'ils ont estimé comme étant contre leur statut, une violation statutaire. Pourquoi? Parce que le secrétariat du parti politique a désigné une personne pour être responsable du parti politique, bien sûr. Et cette décision a été entérinée par le ministère, par le secrétariat général au ministère de l'Intérieur. C'est ce qui a été bien sûr à la base de ces manifestations qui ont amené des échanges, des troubles sur la ville de Lubumbashi. Vous l'avez évoqué, mais ce qui nous a surpris, c'est de vous entendre dire que c'est le gouverneur Jacques Yaboula Katoué qui a demandé à ce qu'on ferme le directeur du parti et c'est ainsi qu'il y a eu ces troubles. Il n'en est pas ainsi parce qu'il était question d'une organisation interne, du fonctionnement interne, d'un problème purement interne au sein de l'UNAFEC.
Et donc, le gouverneur Jacques Yabula ne contrôle ni le fonctionnement, ni la reconnaissance d'un parti politique. Donc, l'associé à ce dossier-là était vraiment pas très bien placé parce qu'il n'était ni associé ni de près ni de loin dans le dossier du conflit au sein de l'UNAFEC. Dans vos propos, vous avez également parlé du gouverneur Katangé. Il ordonne qu'on ferme le parti des Katangé. Vous revenez chaque fois sur le terme Katangé, Katangé. Ça signifie quoi, honorable député? Vous, en tant que leader d'opinion, vous, en tant que faiseur d'opinion, quand vous voulez insinuer quoi? Vous communiquez quel message quand vous dites Katangé, Katangé? Je pense plutôt que le discours, la communication doit aller dans le sens de la cohésion nationale, de l'entente, de l'harmonie, de la paix sociale entre communautés. Et c'est dans cette lutte que le gouverneur Jacques Yabula Katoué s'est déjà engagé. Il fait depuis un temps une campagne pour la promotion de la diversité culturelle, de la cohabitation pacifique entre différentes communautés qui évoluent dans la province du Haut-Katanga. C'est ainsi qu'il y a une bonne cohabitation entre ces différentes communautés qui évoluent dans la province. À part ça, vous avez également dit que le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour aider le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le dire ainsi revient à anéantir, si pas minimiser, tout le travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'accomplir dans la province du Haut-Katanga. Parce que grâce à son élève fidèle, le gouverneur Jacques Yabula Katoué, qui est élève fidèle au président de la République, qui marche dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population aujourd'hui dans le Haut-Katanga, c'est facilement mangé parce que c'est ce qui intéresse la population. La population est plus préoccupée par sa sécurité, par son alimentation, par les bandes routes, par le courant, par l'électricité. Et le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, s'est déjà engagé dans ce sens-là. C'est dans cette logique qu'il s'est déjà inscrit parce qu'il répond à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La farine de maïs, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à partir du mois de novembre jusqu'au mars, il y avait une carence terrible parce que nous dépendions de l'extérieur dans la province du Haut-Katanga. Mais pour le moment, depuis 3 ans, la population sait facilement s'approvisionner en farine de maïs grâce à la politique que le gouverneur Jacques Yabula Katoué a mis sur pied, qui consiste à subventionner les agriculteurs et pour répondre à l'autosuffisance alimentaire. Et cette politique est en train de continuer parce que la semaine dernière, il y a eu encore une table ronde sur l'aquaculture. Donc après la production de la farine de maïs qui se fait désormais dans le Haut-Katanga, il y aura également la production du poisson. Tout ça pour la sécurité alimentaire, c'est ce que attend la population. Et ça, c'est ça même le vœu du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc le gouverneur Yabula s'est déjà inscrit dans cette logique-là. À part ça, il y a insécurité. Le gouverneur Yabula est arrivé au pouvoir dans un contexte de crise. Il y avait insécurité totale dans la ville de Lumbashi. Il y avait des viols massifs, des vols. Mais pour le moment, il a mis beaucoup de moyens. On peut parler en centaines de véhicules mis à la disposition de la police pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a des routes, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc le gouverneur Yabula travaille aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, le peuple d'abord. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui, c'est le peuple d'abord, le bien-être des Congolais, le bien-être de toute la population. Et c'est dans ça que le gouverneur Yabula s'est déjà inscrit. Ok. Je ne sais pas s'il y a eu... Vous avez fait plus de 4 minutes de votre droit de réponse. C'est déjà 5 minutes. Mais je vais poser 2 petites questions. Vous me répondez. On termine votre droit de réponse, madame. C'est le droit de réponse? Bon, je vais vous le concéder. Il n'y a pas de question. Ok. Il en est fini, on a fini. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup au Bandeko Balandi. Ils ont droit de réponse. Il y a madame. Nalingana Tounaye, 1 ou 2 questions. À l'objet, ils ont droit de réponse. Tous respecté yango. Voilà ce que madame a dit. Nazolo bango na lingala. Naba propos nanga na lobaki, madame a lobi que Bokangami y a une affect etali gouverneur te. Gouverneur azalaki na makambu ya kati wana te. D'abord abandi koloba nanga que na tenaki ba propos diffamatoire wana na français na ye. Yami balé
alobi que makambo lobi que gouverneur Katangé parti eza majorité ya ba Katangé olingaki obimisa nini nakati ya misatu alobi wana eza biloko epesaki bankanda baye ko répondre ya misatu alobi que dossier ya que azosala nini pona chef de l'état ongana lobaki pona ke bakatangé basepela na mokonzi mboka madame alobi que biloko akoli azalaki kouta libanda lelo ekomi kobima na okatanga ya mibala alobi akutaki insécurité lelo na okatanga sécurité eza makasi oui sécurité eza kuna makasi na okatanga droit de réponse yango wana to 6. Maintenant vous êtes satisfaite madame? Merci beaucoup honorable. On tenait à passer sur votre plateau pour donner aussi notre version des faits. Merci madame. Voilà et Siliti. Droit de réponse ici. Voilà. C'est ça le droit de réponse. Quand on a lobby one, tout ça qui a un lobby na madame Consolate, oui, au Bomoni, na Lingaka s'est présenté et mon cousin conseillère en communication à Jacques Kiaboulakatu. Elle m'a mené une lettre signée et visée par le DIRCA. Batubako Bomanate pour un droit de réponse. À la fin, il y a un mot comme toi, alobi makamunaye, boyokian. Ndenge na lobaki parce que les gens pensent que nous sommes si légers, ceux qui ont lobby aux anapos en bon côté. Le droit de réponse est gratuit. Au fêlé. C'est ce que dit la loi. Au moins bon, on va monter, va ça la madame. Je suis aussi de la presse, moi bon, on va caméraman, na mona ki ozotinda ye na lobi na tinde na mbongo wa poche na ngai. Oto na lobité madame. Nazana posa ya mbongo ya Jacques Kiabula te. Il fallait bon répondre. Même s'il y a un partenariat entre Bino, National Nanga, ça c'est autre chose. Mais il n'y en a pas. Pour que les gens ne pensent pas que tout le monde est léger. Mais avant que tout ça l'émission, on a fait remarquer, on a posé une stratégie. Hein? Tangu na tangi kaka. Jacques Kiabula, bo utiliser ka bakasayen bafingangai. Obiso te muto utiliser ina lobby comment? Je sais comment ça fonctionne. Je sais c'est quoi l'armée numérique. Oh, armée numérique, tout ça, il n'y a pas de problème. Je sais comment ça fonctionne. Mais le gars là, Bolingi ko reconnaître en côté, tout ça, et c'est comme ça que vous trouvez moi suis moi. Finga kuna. Jusque là, ma vidéo ngana zwaki. Aucun Katangé qui m'a attaqué, qui m'a insulté. Les Kassaïens, les Balouba. Dans le but de stratégie, vous bien. Degré à intelligence. Je me suis acquitté de ça. Maintenant, tout le monde n'a pas de problème. Ceux qui n'ont pas de moi-même, je pouvais d'ailleurs bien corriger ça. Quel droit de réponse, David? Parce que, qu'est-ce que je vais gagner en détruisant Jacques Kiaboul? Pour remplacer, pour postuler dans l'efficacité. Donc, tous atana et loko mon côté to koele nganayi. Mais na ko ça l'analyse et beti mabe moi-même je sais parce que je suis politique. Mais quand même, baye ba répondre, leur droit de réponse est là. Wane siliti. Na linyina beta li solo ya siko ya bandeko ya Lemba Imbu. Je suis élu de Kinshasa, élu de Lukunga en plus. Mais dans le Bakanabatu, nous sommes porteurs d'un mandat national. Yango bomoni ba Goma, ba Mbujimai, ba Kabinda, ba Kananga, na lingi pe nazonga na Kananga kala mingi parce que izana biloko moko na tikanko, ba Kananga, ba Lojai. Nous surtout nous pression c'est quoi les mandats nationaux. Les akana mon côté.
nayebisaki bino ke toza na posa ya kolia biloko mais tolingi totonga partout bamaréchère ya lemba yimbu bamoni pasi ntango nalobi nabengi Sakombi Molendo, na bengi général Silvano Kasongo, na bengi le gouverneur de la ville. Il y a eu ce qui a eu Batou Bakiti, le gouverneur est même descendu là-bas. Balongoli ba policier à Lobina Bat. Na Simanango, qu'est-ce qui s'est passé? Ba agriculteur, ba maraîchère et Alemba Yimbu sont venus me voir. À mon bureau, il y a Itaga Samben. Suivez ça. Ton poussant liboso ya papa honorable compte tenu ya la situation où ils ont les biso na kati ya site maraîchère ya Lemba Yimbu. Nasi to poussant na gamba ya liboso to yaki a mokonzi ala kaka biso ke akokite la biso sur le terrain. Mais to moni que no moi tango le ki moi mingi yango mokolo mwa lelo biso moko to bongami to ya kususu ko mona ye. Na makambo ya ko lekela biso likambo teli ya ba chef coutumier en tout cas ils ont retrouvé biso mingi. Un chef coutumier a comme na posa ya mabele oyo ezali site maraîchère. Oyo ezali bilanga isika ba jeune ba poni ko sala musala. Mais un individu aye kuna azwa espace wana ekoma lokola ya ye. En tout cas, ils ont retrouvé biso makasi mingi likambo wana. Un chef coutumier a comme kokotisa ba milice, ba soda, ba policier, ba kuluna, bien armé. Ba ye kuna pona ko menacer ba maraîcher. Nde toza boy plus ou moins toza na insécurité za retrouvé biso kuna. Gouverneur a ça qui descend. Tango yaki alobaki ba maraîcher ba zonga. Voilà tout ça qui déjà une semaine et demie toza kota kuna te. Ta gouverneur a yé ne tozonga ki na terrain. Mais ba soda comme on a 5 6 ba yé na famille coutumier ba yé ba tche désordre abimi. Ba koya boy ba kanga ki lisusu na mikolelega ki moi quelques personnes ba mema ki bango ti na awa na Gombe. Alors bo ba mini ba awa mimi ba nani? Ba maraîcher. Oui. Ba memi bango ba kandiaki bango sima ya gouverneur. Pe en plus là beaucoup mais pe akitaki lisusu kuna. Mais bango soki ba ye ba mbrouiller papa na ba soda ba songi. Bango après batiki bango. Batikaki bango. Oui. Donc tiko ya on tozolo bakeno gouverneur ayaki beaucoup mais aye mais bango toujours moi ba menace ezo sala maka ya mike. Mais ne ba soda pe na ba vanda lisusu na kata centre si ba bima mais bazo yaka na famille na bango ba beti batu tongo basali ba sabotage bazonge pa na bango. Ne bazo vanda kuna na cité et pas na yé moko chef coutumier. Bon, merci beaucoup. Je pense que Didier a eu sakanga makamunyo so boye sakae. Et nazo revenir sur makamunga na lobaka na bis. Juste après, biso to kena ko sala pique-nique. C'est-à-dire naye na tamboli après na zongi bozu solution te e ko songane loko moko te. Tango boye singa likamu ngai naza représentant na bino naza député naza chef na bino te naye ko benga ministre ya affaires foncières atindelinga document naza nangwa alobi mabele wana ezaya ba maraîchère ezaya chef te batangelinga chef moko so Davin moto wango aza kuna alobi bango nde bazo sala désordre yango bomona kina benga ki même gouverneur bakitaji kuna ti tango bakiti na bengi commandant de la ville na lobi balobi azana ba policier soki combien commandant de la ville alobi biso tozo kende kolongola ba policier wana eza désordre bazo sala nde gouverneur akitaki na commandant de la ville tango balongoli ba policier na yoki ke ba memi ba militaire kuna bon ngana éviter parce que na sina bandi de marche pona ya tozana posa ya ba militaire ba kende na front ba kende ko bundisa ba rwandais na ba ADF o bazo boma biso boete tozana posa ya ba militaire to o bazo vandela ka awa pour travailler pour quelques personnes ba lingi ba spolier bien de l'état comme nanu na vu solution te yango nanu na kitike mais ce n'est pas que natikali boye nazo vanda na lobi nazo sepela ke bino ba bengani bino ngai ba yebisa kinga que bino bokozonga isika wana mutu akotungisa bino azalate yango pe gouverneur akendaki a rappeler lokola toyoki ke bakotisi ba soda na kati il faut to luka bakonja ba soda nde musala nazo sala mikolo yango wana ya kokota en contact na bakonja ba soda pour que batinda batu bakende ko bengana ba soda o bazana site wana
pour que vous banda kosala musala na bino bien. Parce que difficultés zani. Les lois bazo benga na bino. Ezala ye général wana. Ezala soki nani. Suka na poko akoluka kolia. Kolia biloko akolia ngo yango. Alors, tant que bazo décourager bao bazo kata bilanga. Bao bazo liesa kisasa. Et puis babengani bango ndengo wana batikali. Sans kopesa bango musala mususu. J'ai appris kuna ke babebisi babilanga na bino. Bakikoli biloko nyonso bolonaki. Bakomi kokata lokola ba mapango. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Hein? Ça ne doit pas se faire parce que même babor na wana bazocha. Bazo miko sa pamba parce que babor na wana bazocha. Ngana solo eloko na zolo bana bino. Eza na télévision. Ministre des Affaires foncières à lobinanga ke esika wana muto akotonga azati. Wana ndenga lobinanga. Alors, mais la façon dont les choses sont en train de se faire, je suis en contact na auditeur, na auditorat. Parce que le kola ba soda ba koti, il faut tomber ma bango côté ya ba soda. Voilà. Ba ke ba militaire pour le moment na zolité. Mukolo wana na meki kobenga Général Likulia. Pona kosenga ye papa ye. Boko tinda ba touté. Le militaire n'ont pas de place dans makambu ya ba conflit à Mabélé. Ce n'est pas possible. Un chef coutumier a réquisitionné ba militaire avant ni wana Kinshasa la capitale. Bazo sala biloko wana bozoka. Nous sommes dans la capitale. Ayamingate bakonjango bayambaka na passe. J'ai appelé le général Likulia na bengi azo zwangate. Nazo continuer ko bengi. Ce n'est pas normal parce que loko bozo sala. Boyebi mutu bozo lukela problème te. Loko la biso to ko interpeller général te. To ko interpeller des ministres de la défense. Ouais. To ko interpeller Yabiso musala ezala kanengwa. Lobi toke ko visiter ba site o bazoto. Ya SPT. Na visite wana j'ai aimé quelque chose. C'est la récupération de biens de l'État. Ceux qui ont tracé la même chose. Qu'on récupère biloko nyoso baspolia, biloko bato bazo vanda, qu'on récupère un modèle wana. Ceux qui toutes les entreprises ezala onin batu nyonso bazo récupérer bande konanga boyebi que l'état cause à la PPL. Je dois féliciter bande koan. Et la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est que j'ai compris. L'état a un moyen de récupérer ceux qui te disent qu'il boy batu bakozonga lisusu. Qu'est-ce qu'on fait? On signe un contrat. Parce que bamboula ou vanda, c'est la même chose. Mieux vaut encore muto asala quelque chose qui vend en ndengwan. Ça c'est bien. Ogolobanine Eliezer ba pese mongo. Je pense que cette réflexion-là est logique. Parce que les contrats, ils sont en béba. L'IG face à la recommandation. On a revu les contrats. Je me demande, où visiter la direction générale. Il y a poste. Ceux qui m'ont gagné. Parce que c'est que je vis 3 magasins libos. À Kobanda, vous faites 5 000. Il y a mon quoi, le reste est Zayani. Bon, on a évité. C'est quoi les calculs? Il y a malamu tokoloba malamu, il y a mabe tokoloba yamabe. Nazo suki sa émission. Mais na kati wana ezana ba congolais wana bazo sala misala ndenge moni tangu ba moni biso to koti na au commandement. Pagay. Tokolega to contrôler to bazo yo bazo to ngabala. Ouais. Dala boza mamu ke ngo mela mai. Na pesa. Le langage de l'élu n'a pas électeur naïe. Yango zo baby c'est ntema ya bato. Bakanisa jike nenga ke iwana ke ko kunda matike libiso. Tena zanan. Nazo accordé docteur Kabe quelques minutes. A Coca-Cola oyo ayeli. Moi mukena yambaki fois passé après qu'on paie ça y embargo pendant un temps, pambate, ce que j'ai recevé comme un rapport
ngai na kolinga te eloko ezozokisa bino. Mais à Moussala na ya salak. Je lui ai demandé de corriger et je lui ai même dit que ceux qui ezongi lisusu kaka awate de tokosila. Kaka l'émission. Nalobela kamogijo parce que les kinanga wana pona poso atalisa batuke mutu azali. Yangoye ko sala même savon azo multiplier pona kosunga batu. Mogijo azandengwa. Et puis c'est un scientifique, un chercheur. Nalobela ka je fais un service tala awa na Dubai yo wana uti ko charger wagon mususu. Conteneur mususu. Aluka ka ko gérer makambu na ye. Pona elamba soki olingo kende na Dubai. Luka John connexion. Okosombi lamba ya bien. Et puis na kombo na yo. Tika ko kende pa ba paya. Ya maîtriser secteur wa. Yango na zolo belelo solidaire optique. Bon moni to comme le 17 té, kala minute avril les aussi là. Ba paya wana bazo ya ba ya ki ko sala opération, ba zo uta lisusu na mois de mai a. Kende ko s'enregistrer na nouvelle galerie présidentielle na solidaire optique. C'est vraiment le temps. J'étais dans une banque de la place, je vois les responsables de la banque dès kayoji ke nazali wana ayeko ya mangalo ko la les asso kinini. De Collézer, merci beaucoup. Grâce à yo, j'ai envoyé ma mère, bake kosalaye opération wana, balongole cataracte par laser, malam lokola na poto. Kitoko vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis papa, c'est notre droit à orienter bien. Ici quand on a quelque chose. Et c'est la même chose. Quand il y a un Congolais qui monte, pourquoi pas parler de lui? Bino bossa la promotion à Bazo Longola Bilamba, bossa la promotion à Kindoki, bossa la promotion à Oezobi Misava Congolais, Babololé. Nous ferons la promotion de ce qui est meilleur. Nazozo docteur Kabé, Toko Kakoyeba, qu'est-ce qu'il vient encore nous dire? Docteur Kabé Mbote. Mbote, de quoi des heures? Oui. Les sous on a plateau Yamasolona député, Kamouni Noédna. Vraiment, merci de quoi des heures. Mokili Yazambe. De quoi des heures? Na yeli kakandenge na yelinga kakoloba ko ipesa message pona ko mobiliser bande konanga pona problème etali ya ba maladie incurable net de lona ko ibiso ke tozo solo makambo etali net ya cancer parce que babilo busona na sina buki yango lokola cancer de ko les airs na minute oyo tala mama wana ayaki azalaki bien te cancer du col utérin. Et là, on a mis une opération ya cancer. Cancer ni? C'est la matrice. Balongoli ni nani? Balongoli nga école. Donc na trompe bakata kinga ya. Ya solo. Et banda osala ondenge ni kasa. Les autres ils sont tofina na so kaka bien te. Nande balongoli sala ka bongo. Tant balongola que ça la bongo, na zo saigner kaka tofina. Nde na yeko landa docteur kabina TV na yeko ya a. Tant na ye awa na yeko mela bakisi na moni tofine katani. Parce qu'on a mis to mafina ebi masute. Tofina ebi masute. Mama, makambolo ba eza ya solo to ezaka makambo. Solo bonga mo mukolo nzoto na solo ba eza. Eza bâton de Moïse. Na lo bakaboye. Tambola suka osuki sangai. Na kondi mateke na vanda na ndako ndeko na bakisi eza makasi bongo te. Oyebi que combien de depuis to banda na yo. Makambo ya bitu ya nani ya santé oyo. Ngada ko biso ke bato bile ba se retrouver à part ba cancer de ko désert. Tel appel susu bande bango pe wana bazolo be l'appel susu pour metali ya hépatite de quoi na zalaki mura. Zamba c'est les grâce. Yango nde na yebisaka bato boyende ko désert. Au monitango yambaka grand maison temple du roi Salomon na yebisaka bato en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle. Okukuta mutu moko akoye ko lote docteur Kabé domaine maladie moko papa ngana za spécialiste te. Posa na ngai ezali ninde ko ngai. Ezake il faut bato musuba se retrouver sima. Bande ya insuffisance rénale na dénoncer ka message boye. Yaka avant. Ko ilanga na ebembe te.
nakendeke na ndeko nanga kuna docteur Kabe asalise te papa biso toza pona kosema tozolo bana batu tambola suka alors c'est ça tozolo bina batu tambola il faut batu bakendela no siga mususu na sima baye mais nini au moins te que docteur Kabe uzali ko se contredire parce que yo lobi tambola na ko tambola wana soki est commis grave baye pana après o memelanga e bembete se contradictoire comme moi bébé ça na assassiné ndeko elezer na ko biso bongo parce que ça te que nazo ngamu nazo se contredire eza nini net na minute oyo na yambaki mutu moko ayaki na mwana moko azanga na cancer du genou ya mibale na yambaki pe mususu ayaki na pomme tali ya hépatite mutu ana kofaki wapi libanda babiso docteur Kabe balinga bako na mutu ben to na kofia yokanana net bato ya tumeur cérébrale ndeko elezer ndeko na yo moko ayena mutu ana kokufa na alimentaire na c'était mirao na nzela c'est ça eza ebembe ndeko na ngai mabe eza wapi ba détecter que vous avez une tumeur cérébrale soki sanga cancer du col utérin ou soki sanga hein cancer du sang cancer des os ndeko elezer cancer du côlon mais bon soki sanga comment pas mutu ko dénoncer message wana bongo azaka na mboka na yo ndeko elezer adresse ya grand maison ezaka ke seka moko wana ayaki na problème ya rein et sikoyo nakomi namoni sava nakomi malamu problème à rein ndenge nini oyebi nde nini kozali na problème à rein mama nakotaki échographie na cité verte okotaki échographie na cité verte bayebisinga balobi aza na problème ya union mais ezobima na niveau ya rein mais ndenge nayelaki na ndenge nakomi changement ezali ya makasi oyaki ndenge nini changement ngo na ndenge nini donc oyaki ozalaki ndenge nini siko mpe okomi ndenge nini ntango nayaki libumu ezalaki ya kovimba sikoyo libumu ezali ya kokita makasi eloko ememinga yawa mpona pasi nazalaki na yango ya sukali eumeli bazolo basukali esilaka te ye kopesa ngai na pota bazoloba nakoriske nasepela na yango tiliwa bo ntango nalandi na televizio namoni docteur Kabe ngai moko nayebi force ya batu ndenge namonaki ye nalobi oyo akosukisa bato balobaka ke tili wana akozala na pota na ye tosololi et c'est ainsi que lelo natongo natala sucre eza na sang natalaka yango chaque jour mais lelo namoni sang nalobi na ye awa mpona kolobela intérêt privé ya moto moko songolo pakala te kasi na ye awa mpona kolobela santé na ngai. Alors pour ma santé na ngai c'était quoi? Nazalaki so bozomona ngai nazalaki tombé victime na malade nazali kobela ezali arthrose. Arthrose oyo ngai nazali kobela ezaki ngai na côté gauche. Alors nakutanaki na minganga ba recommandaki ngai nakende na radio. Alors à travers la radio nde bozo komona babiloko oyo ezali ya monoko te, ezali bevenema oyo ezali clair ndenge bozali komona yango mosusu pe yango oyo ezali réponse ya résultat oyo ngai nakendaki kosala examen. À travers l'examen oyo nga nasali batindi ngai na clinique campus pona opération na lokolo ya gauche nazalaka ya kolala tout le temps ya kolala na telemaka te na tambolaka te miku eliami to na kutana docteur Kabe na expliquer ayebisinga bi papa nazo soigner yango eloko oyo esalaki nga somo ayebisinga bi nazo soigner pendant 2 semaines oza guérison. Nathalie place na uti ba opérer nga avec $7000 papa yo muto vana ndao ozolanda ngai o ngandi ko na wapesa témoignage na mikumba ya malade ozala ngo papa kovanda te na lobaki dès le début lokola nga na biki na bokono on nga na dépasser $7000 mais avec chez docteur Kabe un peu d'argent. Papa mamni ozoloba olobi obiki okobiki laxini papa na sens na ngani so eliami siko okomosa nini okomotambola nazo kotambola nazongeli papa moi je suis un ingénieur
nakozala corrompu na mbongo moko boye te mpo ekosala eloko te. Quand on a salué de 7 ans, on a eu dans 5 mois, vraiment il y a un changement. On a commis vraiment mon utilité de marathé. On a fait pas la moussana, mais c'est là qui passe. On a eu des choses qui m'ont la chaise roulante. Mais dans le boulot, nous avons la bâtisse na zone. Là où nous avons sali na boulot, par l'hôtel Kabia, on a fait ma casse sur le bois. On a pas boulot nous avons. Si ko tant ou yaki awa pas docteur Kabia, lo ba ki maladie na visa maladie. Zalaki sclérose en plaque. Plus moi ezalaki libande dinaki vraiment benga bazo benga ndoki bazo benga na osimba kisi makambo ebele kwa tellement natiaki nzambe na liboso na bino kwa nazokepa papa kanda solution ozwama ya malamu kuna ina pe kokolo miso ebimaki libanda balobaki eza maladi nini eza kwati na matisi boyo mpo nalakisa bato ke awa nasepeli ndenge loboko na ngai ekoma boye mpo ezalaki boye te. Ezalaki ndenge nini papa Guillaume loba na ntoyo bota monene ezalaki awa ya kosakana te, ezalaki kobenga ngo timere. Basali maso bakoki te. Nde nayoki sango ya Dr Kabe ngai mpe nalobi ke fo nakoma wana kokoma na ngai ayebisi ngai ke lokolo okomi okozwa kerizo na yo amonaki neti black mais ntango baba nazwi kisi abani komela dans une semaine amoni kote ikawuki nakoma kotambola natiki beki nazotambula ngai moko beki eza lisusu te awa chez Dr Kabe. Papa nga nasali au moins 11 mois nazalaki na kimia te natamboli bahopito ebele nazwi bakisi ebele me nazwi lobiko ata ya moke te ata mpo na pondi boye namona na miso namoni te ya solo sikoyo ezalaki nini ezalaki nakendaki hôpital bayebisinga ke bazomonaka eloko te okoma na kine nake na kine nde bayebisinga ke oza na paralysie rate yango wana nde eye komema ngai awa na mwana mosusu toyaki na ye awa lendi wana nabanda kolia te nabanda komona kutu toilette te ya solo mama sikoyo ntango obandi awa sikoyo na minute oyo okomi ndenge nini lobana papa na ye kaka 3 jours neti 3 fois donc lelo kutu natambolinga moko nabanda kotambola te po ata mpona koloba pasi kote ya estoma nazoloba maloba ezobima bien te papa. Deuxième koya na ngai awa natamboli toza na matanga nakendeki matanga nga moko na mobali na nga totamboli mpe makolo biso tozokwaka ke nzambe azali oyo eza bilamba mais nzoto cher mais eza pesa biso mais soki eza mpona molimo ya motu pesa nzambe c'est ça ke soki ke nzoto ezwi problème ndeko ya lizia mais bowenga biso eza oyo eza médecine naturelle eza médecine naturelle toza na traitement curatif eza calmateur na yango na yebisaka bato omoni pratique na théorie c'est des choses différentes na kodénoncer message na za sur soko omoni ke eza lokuta mais contredit grand maison ndeko na ngai koza mutu mosusu nazo biso vérité parce que eza télévision aye koyebisanga ngai namonaka makambo ndeko lezera alobaka namona koloki te opesaka ye mbongo nzoka eza mbongo te nzoka parce que soki tosisa émission na koyebiso aza zingazinga na yo awa na comprendre papa na bimi na nga kenda Afrique du Sud na mona ngelo ko pété naza soukir ya premier tali ya goker et puis naza diabétique en tant que naza musala nzambe non na mona simité ndeko leza na kende ko remercier ye ndeko wana oyebiye aza tala mandefu boy aza pe musala nzambe
soki na réaction koyeba na boye kotanga komona ye alobi papa nzambe azali ngana yeba katanga zalaka bongo tout tango loba kwa tumana lokolo kete ekozala ba imu wende nini papa na ngai comment pas muto okende ko dénoncer makambo ya santé ya bato yango nde nayebisaka bino nazalaka na tante ya kokende kodetaye maladie na télévision soki oza na poste ya détail oye sur place tokodetaye yango lokola psoriasis eza maladie incurable ndeko désert lokola l'esclérose en plaques Alzheimer problème neurologique okoze mudo okoza na ndeko na yo aye aw place oyo avandaki na kiti ayebi su kiti te akomi kovanda na tia mabele c'est ça eza maladie incurable ndeko désert yango nde nayebisaka bato boye tambola suka osukisa ngai badetecte ke oza na maladie tele vraiment mokili ya dabe mais sois presque un pote merci ndeko désert liloba suka comme ça liloba ya suka eza boye eza bâton de Moïse eye kobikisa bato eye kosekuse te naza na ndeko na ngai aza moura na mortel yaka na sekuse eza lokuta message ya lokuta ya mibale ezaki bosukisa nga zéro message bandeko ya autiste drépanocytose ou bien anémie SS mais eza maladie incurable et puis bandeko mpe lisusu oza na ndeko na yo aza na problème moko spirituel bamaladi moko okomona moto aza na maladi badetecte maladi aza na maladi te asali bascanner échographie eloko te mais bobenga biso bâton de Moïse tango eyakaki ezala bamibi na kati ya bana israelien oyo nyonso bazalaki se mais miyibi mpe bazalaki na kati mais bakatisaki mpe mai mais lokola esengelaki ke il faudrait ke bana israelien nyonso ekatisa mer mais bakatisaki eza koloba boye que le question oza moto mabe soki koza na maladi kokóma na yo na centre œuvre oyo tolobi kamwa zamba asali ngodo ok merci ça adresse ya grand maison toza na Kabamba numéro 59 croisement Bokassa Kabamba et puis na commune de Kinshasa soki boye bokuta na grand maison et puis na Brazzaville toza na rue dispensaire numéro 92 Poto référence pont hollandaise entre la ville de France à côté de Madoukou Tchekele soki eza makambo ya santé ndeko nanga benganga kobenga ndeko na les RT mabe ezate pona koyamba grand maison ça numéro à contact numéro na biso ezali 09 90 18 67 15 à la fin et puis ya Brazzaville 00242 05 34 10 74 0 à la fin bientôt tozala ke pe sous na Cameroun na Malabo nayebi ke bokopesa tokopesa pe sous message pour na Malabo bana camerounaise et puis bande copain sous bozala na tembe soki na pesi message le message ya lokuta yaka na pesa yo 48 heures eza numéro nyonso ya mwana mobali voilà Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez le groupe armé, je vais le dire.